L'histoire du jour, Nadikina TV, 9 ans ya stérilité. Suivez l'histoire du jour, Nadikina TV, pour que vous ayez des suites. Si c'est la première fois, abonnez-vous et n'oubliez surtout pas de partager. Suivez l'histoire du jour. Suivez. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne m'a dit, Tikina donné Kanda, on a été là, Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou, Naba Oyangai, Naba abonnez sur Dikina TV et bienvenue Naba, nouveau abonné sur sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Merci beaucoup, Na, sponsor officiel de Dikina TV, mon vieux Benz la moto Katamu, 4x4 double pression, il y a Suède et un grand coucou na yo. Histoire na biso ya lelo bana ya Afrika boyo kali solo et 9 ans de stérilité la championne 9 ans donc on t'a dit 1 2 3 tina 9 1 2 3 9 ans de stérilité 9 ans de stérilité la championne na longoli motoki boy boaka na lela na ba façon nyon surtout mais quand même mon mari était là pour me soutenir. Malgré Zala qui neti, mais Azala qui n'a pas soutenir la championne, pourquoi? Parce que tant que Nazala qui n'est pas médecin, Nazala qui n'a pas miom, ba opéra kanga balongola kanga mais et bané ko bota souvent. Mon souci fanda ka juste kaka pembe ni penza ou pourrait empêcher même que non moto a comme na zemi même que so comme na zemi faut longa donc na yeba ka na mutu na ke ezala ka faute na ngai 9 ans tellement le temps passe vite la championne 9 ans de stérilité. Never. Nando fa nanda kwa mobali. Na wote ko ya Kishasa na umela kinanga pete mobali ke mutabengi sanga tukutana na poto. Nando fa nanda kwa mobali. Mobali asakana Londres. Na mboka ya GM Western. Mobali ya Ange Moulenda. Donc couple moko rêve ça. Il rêve ça partout baleka ka ba rêve ça. Tozaki na ba maison, mo ba maison we ya ba des chaussées dès kana Londres zalaka. Ba sonner na porte à côté là qui na nzela ya balcon à lobi donc na nzela ya balcon te na nzela neti ya sima moi c'est mon cas là que moi jeune fille te mais azala qui moins âgé par rapport ya ndeko apesi li solo ami la championne ngande na fond na bi ah bonjour ozoluka o te na zoluka intel apesi kombo ya mobalo te na zoluka benzula ozoluka benzula likambo. Avant que nous n'ayons likambo, ye moi ça sanga déjà qui était na moni mutuka benzula wana na parking c'est que azali ndenga ce qu'on a tourné la fille na lobi mama oyebi na mutuka ya mobali na ngai fille a tourné nga lobi nazo tuna soki benzula azali bien zate tangu siko mobali pa yoki moi neti moi to conversation mobali asali nini aye wana donc azana sima nga mo kana porte la champagne ngana telemi na porte na fongola ki bo fi wana mobali aye na sima nga oh abengi siko komba fi wana Nadège ozo sala ninya te je dois te parler Nadège ayebisi mobali na ki fona solo na oh awate Nadège bi fona solo na pourquoi parce que ya ko bombeza lisute il faut na solo la nayo la championne na ota la ka benzula boy oh awa tenelesha lobite likamba ko bombe ezate lo kwa mosi na zona ngana yena ibisuki naza na zemi la championne ngai 9 ans tanga enti na 9 na obota te 9 ans la championne naza ramuta matata mwana mama naza matata mais ezali loka babuki nga makolo. Donc ils aiment bien faire wana kwa eko annoncer na présence na ngai donc c'est comme si quitté na buki moko na moni pena bi ah libala na ngesa nini ekei vraiment na perda ki bomoto na koti na chambre na kombi ko kanga biloko na ngai na sa nini na kende na ngai la championne benzola landanga na chambre na oyo kaenda zoloba na fi wana zila libanda za ko ya alandanga na chambre la championne ote
makambo nyonso eza faute na ngai te ngai na bota te na vie mobali na ngai azalaki na ba 40 et quelque donc ba 40 plus de 40 ans ngai na bota te na vie donc toumeli penza ngai vraiment je suis désolé nakoki kaka kolekisa vie na ngai boye te sans kobota donc yango wana patati patata la fille alobi eza problème te lokwa yo juger bon kezala ndenge wana eza nango problème ti mais na regrette o te eza faute na ngai te nazalaki quand même patient ya kozela 9 ans mobimba la championne atanga zoloba ndenge wana donc nazolila nabi nzambe eloko nini na mabe nasali na bali libala nde bato nyonso babalaka kobota eza koya te eza problème te abi la championne na solo na motema na ngai na kontanaki mobali na ngai te en que moto na doit comprendre que non je m'attendais aussi que non mokolo moko to je m'attendais aussi que tôt ou tard à côté les mains pour le balanga qui était et sili malgré la ndeko s'attendre nango ou bien na yo kataki o asenta libanda mais na yebete ko sala passe ndenge wana la championne na okanga biloko mbali na pa opekisa ngate lo mote nini te na kanga biloko na ngai azela kutu te na kanga biloko alanda fi wana na dejo alaki ko annoncer grossesse alanda maman asali nini alokoti kama wa biloko ya ngai importe ezalaki na kei ka croyant que mobali akobenga wala msusa bondela la championne mobali abenga ngai te mobali abenga ngai te na ye après 3 semaines kolokota biloko nango etikalaki nakuta na deja na ndako donc bolingo basomi na babiloko mwana aza koya donc ozomona babiloko etelemi non baklasse yango te na comprendre que place na ngeza liso te et puis ça nga tellement vertige la championne donc et puis ça nga wa vertige na zala ki déprimé na sala ki dépression moko aux en mécanicité donc et puis ça nga tellement vertige que ba ninga ya musala ba comment ko éviter vite nga que non yaka to inviter yo to kende ko lia ou bete to kende na discothèque ka ndesa na musala et tout et ça na garçon moko pas ala ki collègue na nga ya musala donc il était vraiment attentionné envers moi avant que nous avons problème na mobile na mona nous surtout kaka ça va ma chérie ça va tu es sûr que ça va ndenge za la kaka donc voilà ba invité ngai na kei ba invité ngai na kei donc tobimaki ngai na copine na ngai et puis na collègue ya musala donc ba collègue na nga mais o mususu wana to benga na même ata pendant ba vacances ou bien te ceux qui tozana musala ni to benga na mais o ya mobali zaki plus kana musala la championne to bima tant to bimi to kei ndezala kaka tellement craquage souci à mobali donc ma beauté ezate souci pardon. Puisque on avait qui pour téléphone donc voilà abimina mobali donc baki basali babiyenga na bango na se ya kwiti selon ye ndende kwa pesi sola le villa champion abima na collègue na ngai donc tokoma kubima tant on a sali 3 mois na collègue wana na déjà na zenia 1 mois et demi tikamba okama on a fandi 9 ans anda kwa libala na lala kana mona lamba na tikali kobuta te na mwana mobali oyo eza donc ya koyibana tant to sala 3 mois na c'est déjà na retard il y a 1 mois et demi donc ayebisanga na longola te na décidé déjà que na osani nini na kobatela mwana ngai et puis les garçons mobali kitoko maman na yazalaki italienne papa nenda zalaki noir donc meti pende ya makasi to kanzaka muntu kaka na ba pembe normal manzoka ala meti mobali kitoko la championne a posé et pas bota te lo monte ni tatinga vraiment à l'aise tant vous aimez okende na okende ko bota donc tant vous aimez comme muneni la championne to kuta na supermarché na ex mobali na ngai to kuta na supermarché donc yazo mona ngai tellement nazala pena libumu munene te akompona kina note ke naza na zebu abengi ngai pe andoko tsa biloko na coffre ya mutuka abengi ngai aye wana donc azali vraiment na instant na lenga komona nga te na luka kayo boy to vraiment na bloka ki parce que mbali na ngai atindaki ngai na sa nini na bloqué pour éviter talakaka na bloka ki mobali wana mbali na ngai po ata na ndeko buta te meza na ndenge oyo
okoko loba na moninga kete na lingi lisute ya sala na ndenga mabe eshuka ingai na yona na tuna bi ndenge nini mwasi nayo mwasi wa bebika sina deje mwasi oyo nga na tikaki ndako pona ya yo na deja kosa ngai zimi ane zalaki ya ngai te zimi ane zalaki ya ngai te tanga ya kwa annoncer nga zimi so zalaki ya ngai faut ezala ya ba 2 mois mais j'ai déjà na grossesse ya 5 mois j'ai déjà na grossesse ya 5 mois donc aboti pe prématuré nzoka mwana nezalaki ya mutu mususu donc na deshe une fille moins sérieuse lokola yebaki ngana mobasi na nga toza na problème ya kobota je crois aussi que ye moko pa yebaki mpenza kolo mobali te donc voilà yango wana mais zimi wana eza ya ngai te na abotelanga mpe mwana te donc natikalika ngai moko olimbisa ngai etu boye ntango azoloba bongo mobali na nga aza koya asimi nga na lipeka nde siko tanga talinga bi oza na zemi abi oui na zemi na mobali na ngai oyo ça même pas près de temps donc ezalaki ka un coup une flamme na mbala moko abi la champion ex na ngai donc ozomona ke moto azokenda azotala yo moto azokenda azotala yo pendant tout ce temps la champion ngai nandokanisa ngai nde nazali na problème 9 ans ya mariage 9 ans ya stérilité nzoka ye. Aujourd'hui, je te parle, la championne, toi, on a ban misato. Ya ota eko benza pe moi c'est en Afrique. A ota eko benza moi c'est en Afrique. Tina moi le loto lo babona ba botité. Au fur et à mesure, on dit qu'on comprend na bikete. Je crois que ils ont mobile dans un problème. Mais yo mo webika biso basi to surtout na kana ngai. Na zalaki na ba miom. Basala nga opération, ils ont continué à robot, toujours quand ça qui y a on les ont perturbés pour ça la nini ou tomber enceinte. Njoka c'était l'homme. Ezalaki yende ala na problème kobota parce que atikala kobota ni libanda ni na sima na ngai ni na mwasi okende kobala donc jusqu'aujourd'hui atikala kobota te ngai ona oyebisa yo na sa koma mama ya bana misato na même mobali wana abi des fois tomitungisamaka pamba porte mosusu ekangami ozolelo oyebi te nzambe afungoli yo porte mosusu. On est coupé sa témoignage dans la never stérilité, la championne. En tant qu'Africain, tu peux t'imaginer ma douleur. Tu peux t'imaginer l'humiliation dans la vie. Tu peux t'imaginer. Mais ce n'était pas de ma faute. Ce n'était vraiment pas de ma faute. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que l'homme en question m'avait libéré. Ce qu'il a libéré, il a mis en position comme il est là. Il a dit maman ya bana bota bana nga misato na mobali nga oyo alingi ngai tofandi tozosani tozotala mokili. Tofandi tozotala mokili ndenge ezali. Vraiment les solo na yo epese sengo. C'est ça. Souvent basi bazalaka patient. Patient pour supporter l'infidélité à mibali. Mais ceux qui mobali ndenge yo dans un problème. Parce que vraiment mingi te okia ozalawana pour comprendre yo que non, ils a peut-être une nature et tout non à comprendre qui te toi les lanzam à comprendre te. Ndeko moi ça lobi gloire à Jésus pourquoi parce que lelo oyo nzambe apango sama ya miso na ye esika bande kombile la nzoka ezalaki na mofota mobali jusqu'aujourd'hui jusqu'à na moya lelo mobali akendaka bala mwasi na Kinshasa mais nanu mpe baboti te au fur et à mesure maman apesi nga lesolo bila championne na comprendre na nga ke benzo na ndaza na problème mabota neva na nyonso tosalaki wana soki peut-être ezali na mobali mosusu le mosusu mpe nayebi te naza nzambe te mais j'ai compris au fin de compte ke ye nde aza na problème ya kobota natuna mpe nalobi moi je n'ai pas ye bobumeli mpo tokóma na biso kosolola tokoma kosolola bakanda wana baeno wana elongwa nakoma mpo kopambola ye ndenge asala nini asalanga lolenge wana ke mwasi mosusu aya afaire comprendre nga ke akofanda atikala stérile vi na ye mobimba te si c'était pas le cas msonga lelo ndenge nakutana mobali na nga ote atianga à l'aise mama la championne anafanda na libala na ngai ya moko namonaka neti ndoto te nyonso to oyo nande koluka na kobunda kuna naza na facilité naza posé donc na bati ba classe na ngai bana donc vraiment esengo zomona pena kete bo vivre rêve na yo na tune na lobi mais yo pe boye mais kana ko salisa nini otala sike yo boye donc zomona ka mobali ausani ausala boye
Pourquoi? Parce que moi, si on a eu mon fan quand même bambou là, il en a 2 ans, 3 ans. Beaucoup pour que nous mettons les sapons pour gagner temps. Pourquoi vous les gars qui ont fait bataille belendo zo kinanga oh total la kaka et koya na ngoka oh monter à yo pe ya qui mais après neva ngana isa na bila champ na yo levi la champ na yebi la champion na lobby na bien nga so qui après neva qui peut-être qui l'aime so yo nous a la possibilité de pesa ngai banati ya mona peut-être zo qui neva. Si y a moyen que nous komitalisa osala nini kende komitalisa ezala pasi ya mibali bandimaka ba traitement wana te et tout moi c'est là que la facilité mibali ezala vraiment pasi donc yango wana ndeko moi ça pesi never stérilité mais ezalaki na force na yete ezalaki na faute na yete ezalaki na na 7 na yete ezalaki pour la sapato na yete esika kei ntango baosala 3 mois na mobali azali déjà na zema plus d'un mois. Vraiment, de comment ça peut se témoignage, il y a souffrance, il y a humiliation, il y a douleur, il y a ma camion sommet, ça va être ça la ingolo, à pécier, bananaye. Maman, elle est venue à trop, c'était là, votre la championne, on m'a dit, dis qu'il n'a donné camion, était là, qui m'a foulé en direct de la Suède, Nicolo, donc, ma pégiste au à côté, pour talaka, ma camarade, maman, il faut tout marcher, tout le cannabis, oignon, soit partir, il y a les 35 mars. Donc il faut marcher bazon lukaka ba problème ba gilet jaune ko ta kokite puis so yebisi ko sala ba gilet vert donc à partir des 35 mars il faut te marcher pendant ma campagne puis ko suka beauté vraiment l'éliminer à tous c'était la vôtre la championne la femme à plusieurs casquettes ko talimba la sima ba gros bisous bye bye.